Bonjour, 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 bonjour. Bah, bonsoir aussi, hein, ça dépend quelle heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Votre maman qui voilà sous les baobabs. Vous en avez sous les baobabs. Voilà. Toye ba yenge na bandeko na biso ya bundu ya Congo na église ya PV ya Longo. Boboto bondeko na bandeko na biso église ya catholique. Oh basala ke biso totanga ba école ya bien ya tokos bandeko na nga. Une minute na zongela bino na lombango. Vraiment. Voilà, ne zappez pas. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Pour petit peu boye, au bimi monke. Voilà. Bandeko nanga, boboto, bondeko. Na bandeko na biso église ya catholique. Tokei pe kuna tolobi. Ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom bisika bizuibino, nzambe a pambola bino, toute tendance confondue. Vraiment, je vous love, beau kamata bisou yangoana, beau partager bande konanga, nazo ko insister na bino nyoso bolinga rangai, soko monike ozozo notification te, désabonner. Désabonner et puis s'abonner lisusu, fina cloche de notification. Ou bien qu'il y ait une cloche de notification na yo, désactiver yango et puis activer yango. S'il vous plaît, bosala kango souvent, ce que monique kozana muto olingaka et que notification ezoyate, bosala yango souvent parce que j'ai appris que banda bakanga ki chaîne nanga tant ba fongoli yango, il paraîtrait balongolaka ba abonné nyon surtout et community chaîne ezongi sika. Il paraîtrait, c'est comme ça. Alors, je vous demande vraiment, vous sauver sous les baobabs, et quoi yate, et koufate, parce que ceux qui activent, et ceux qui ont sa notification, ils allaient peut démoraliser, alors que moi, la bino pe bilo comme alam, alors, binon de mutubo salara, qui est aux ala, naya kaliboso na bino pona na pesa bino un plus bino pe na ba commentaire na bino bo pesa nga un plus alors ceux qui bozo so ba notification te bozo komelanga bande konanga la danoise tozo so ba notification te to mona liso erni no publier te alors bande konanga désabonner kaka eza musala te et puis s'abonner boye baka moi technologie wana place wana ya rouge ou bien aucune cloche de notification place wana ezaka lokola couleur wana ezaka na dano ba bengango gros je ne sais même pas en français ezaka couleur nini soso comment on dit je sais plus ça ne vient pas dans la tête pour le moment mais ok kuna au désabonner au s'abonner puis au fini cloche wana ngonga wana ya ngengenge pona epesa ko ba notification kozanga ka babilo kwa boyete bandeko elamusa conscience ezopesa tokos na ndenga mukete bandeko nanga na lombango bino moko boyebi o ezalaka eloko moko to wumelaka te et puis tango to salaka ngo totalaka toujours misu na kati na montre na biso pona koyeba soki r na biso koki parce que tokende musala alors bandeko nangai naza na ndeko papa awuti kobenganga alobi baza awa na kati ya Angleterre awa vraiment na kati ya Angleterre abila danoise dazo comprendre te likambo ekomeli ngai apase ngai pe nganga wana marabu wana azali musulman ya mobali alobila danoise solo na ye ta musoko kanisa histoire ona zobeta eza lokuta ekomeli nga na kati ya ndaku nanga na yebite na salani bandeko ndeko mwasi alobi mwasi na yazaki na camarade na eza na kati Angleterre mais na koloba ville nini eza na kati Angleterre te sino te boko yeba camarade na ye bato ebele bayebi mwana mwasi wana aza na bana misatu azali mukongo balobi azali musingombe asambelaka pe na moko na kina bando osambela pe na église ya kimbangiste awa na potonde nazwi précision te soki asambelaka na église ya kimbangiste. Alors ndeko mwasi déjà na kin abotaka déjà mwana ne moko camarade siko ya ndeko mwasi na biso pardon ya ndeko papa oya bengi ndeko mwasi na Kishasa mwana mwasi wana kanga batu suki akanga kasuki na ndenga mukete awa na kati ya Angleterre batu ebele bakina kokangisa suki pai na ye mwana mwasi wana abota déjà na Kishasa abotaka déjà mwana moko azali baba puis voilà mwana wana aza baba abotaka ye kana mobali na ye mobali akendaka Kisasa kuna atue zemi aboti baba ler abengi mobali abengisi ye mwana atikala na Kishasa
nanu mwana wana yesi place te mais alobaka te na Kisasa kuna azali baba. Aye awa aye kobota pena mobali na ye bana mibale bana wana baza bizengi so pena lobi baza bizengi bolo basusu la danoise afingi bana bato bino bolinga kaka to lobaki baza na handicap wana bolobi so iba lobi na lingala bafingi so na lobi na bino vagin na lingala la danoise alobi ne bêtise te mais so na lobi yango tona et pardon na français so na lobi kaka les mêmes vagin wana na lingala et comme bêtise lingala na bino bokoma komona ngo neti langue moko salité alors que toko valoriser lingala na biso surtout na sans tabou wana mto exception azate o eza sans tabou te. Alors bandeko ndeko moso na kanga batu suki awa azana bana akomi de kwa na bana misatu ya bakizengi sikoyo wana nde siko camarade oyo mobali na bengi awa mosi na ye camarade ya monaki ye soki pe pona bakanga ke suki ofeleo soki pe pona nini basala penza ki camarade ya makasi ye peza baboti na ye bana misatu siko mwana oyo asuka oyo nde ya suka botolo ba suka te ya misatu oyo nde mwana oyo abimiseli ba problème nzoka nde kona biso wana oyo azana bana wana bakizengi wana toyebi te bana ba disable toyebi te soki akendaka koluka ba marabout alukaka ba église tant supona luka lobiko ya mwana ya bana na eba bonga toyebi te ou bien lukaka bango pona azana misala mabeyi moko mutabebisa bana ou bien nini wana kotona toyebi malamu te mais tokoloba makambo oyo marabout alobeli biso alobi ye aedaka mama wana oyo azana bana bakizengi wana pona makambo na ye ya basuki pona ba client bande ko nazoyeba te mwasi wana balobi banda kokanga basuki banda na Kisasa est-ce que na Kisasa simbela kango kisi toyebi te akomi awa soki nani yango alakisaki ye akendaka pa marabout wana ya sénégalais ye mutu apesaka ye bamai biloko osala soki bandenge nini mpona azwa baclient soki par exemple bato baye asukoli maboko na mai wana abandi kokanga basuki iparaîtrait basuki eza kokende tokos baclient akanga ne kana ndako aza pe na bana bakizengi do bafutaki mbongo awa asala na ye te parce que azwaka pe so ya bana wana ndeko mwasi azwa na ye mwa grâce avanda na ye na ndako do bazufuta ye mbongo ya bana bakizengi azokanga basuki susu asimbela nsuki bakisi ndenge marabout ayebisi biso bandeko na banga kite papa na lobila danoise ko banga marabout te solola na ye kape na zuka telefone na bi au nom de Jésus musalo to ya ko soana na banganga na bandoki na prier bandeko na bazalaki suko ba cheneti na conférence alors ndeko na biso na to bakomi ba camarade alors ko mwasi ya mwana ya papa oyo bengi biso envie ya camarade na ye ndenga zanga na bambongo ndenga bete yake ba masolo bana bakizengi wana bambongo banini bana mwasi wana lataka kitoko tala kututika mkenza mbele limbisa na nina bimisa kombo mwana mwasi yango bapesa kingango seigneur bimate sinon te trouble total akwa ko tia mobula ko bata Londres balinga des autres bande ko mwana mwasi wana ayebisi camarade na ye alobi camarade mwa kasombaka biloko kitoko na ndaku biloko na ye kitoko alataka kitoko mais aza na mukumba na ye bande ko na ngai o babengi ke bana bazana maladi bana oyo baza na kati ya ndaku baza bakizengi makasi oyo Kishasa nde aza kaka baba siko tela déjà nde wana alalaka déjà na problème mais toi tu ozo envier voiture na ye ya kitoko wana azotambola nango ndaku na ye soin biloko nyonso barideau banini siko ye mwasi wana enviaka aisi camarade lobi yupi no bambongo banini ba client asala pe kwe moko boya bien bongisa na ndaku na ye kuna kenda kokanga bato basuki banini bato pe bakenda basuki bangaya mo pe bana bakizengi bazoya kaka wana bokanga ka basuki bande kona ngai ayebisa lobi mais soko yo moni ke olingo za na mbongo na mboko mbongo foza kana bana bakizengi
oza na bana no dia mibale baza bien okobota no mwana ta moko kaka ya kizengi kaka bo oba no zoba mbongo na mwana moko deja bafuta ko temps surtout so aza kizengi makasi o ezake ozozwa soine 24/24 mais ongindi na ote yaya osoba balupango abi bongo na ozwa mwana kizengi ngo ndenge ni abi otenga siko na marabu na marabu wana siko o abengi na mobile dai abi naza na marabu na ngai ye mutu asungaka na sire soko pe présenter ka en tout cas so mbalo zuize mu robota mwana kizengi mama nanga ba congolais na zo ibate eza nini okomina koyoka koanvier na bana bakizengi pona mbongo yango mbongo oyo pena bandeko nanga eza nini na ba congolais okotika yango okotika ata ba voiture biloko tutu okotika même ata na âge muke ata na âge nini okotika na yo yaya okotika soki na mutu na biloko yebike biloko nyonso etikalaka bato nyonso bozaka bokenda komona zako mutu akufi nde bakenda kokunda ye biso nyonso tu obala na se oyo eza lobino bofingaka bato obala te yo mutu obala yo boye na boye ya mokolo kokufa na mutu abala te aza ya mwasi bakolatisa ye voile wana bolataka wana bakolatisa yango mutu oyo pakufi bakolatisa kaka yaya okolata wata na cercueil okende wana sa mabele konviye mutu abala te konviye pe mutu abali na ye pe te mutu nyonso sala vi na yo ndenge nzambe apeseli yo yaya bino batoka bosekaka bato yo bala te yo oza na bana te yo oza boye sikoyo neti par exemple mama na biso bana misato bakizengi na mutu aza ne na mwana te nani aza malamu na mutu aza na niau na ye na bambwa na ye nani aza malamu bandeko na ngai na envie personne mutu muso abala wana soki na kati ya ndako na ye aza na mwa alobaka te aza lokola prisonnière de guerre mobali muso abala wana mwasi donc abala Lucifer lokola ndeko oyo soki basangisani na bango kindoki na oyo akangaka basuki to oyebi te kende komema ye pa ya marabu wana ale papa kutu mobali na bande kolinga babota mwana wa misato te ye kaka o bana nga mibale bangali funa bakisa bana nga na kobota bana mibale te mobali alobi na boyi te tokobakisa totala nano mais ye lokola deja balobaki ne bapesi ye mai balobi mai oyo kende ntango bosala barapport sexuel kotisa kuna na sa basi ntango bokosangana na mobali basipe abone kokende ekozala ya mabe mwana kobota makizengi azwi pe ake atie si ba mobali abi problème eza te yo moko mutu omemaka yango donc mema to bota na yo basali pe ye pe na kati ya libumu kuna aye koyebisa kamaradi na wolowo nazwi mpenza mbalo abotama mpenza kizengi akosakana te basololaka mobali wana siko ya nganga wana abi pesa komba mobali na yo pesa boy pesa pe na numéro ya telefone na mobali na yo ye pa zwi numéro ya telefone na pesi mobali wana bomba biloko nyonso nde basololaka na nganga wana ba audio bandeko tokoyela bino ba audio bopartage so namoni bopartage yango mpenza makasi noyela bino ba audio ndenge mwasi wana azosolola siko na mama nganga wana na papa nganga mokili makambo alors bandeko na ngai ndenge basololaka wana nganga wana pe enregistraka bombaka ye pasokende hôpital soki akei pa badokter bayebisi batali mwana balobi mwana aza bien mwana makambo nyonso eza kitoko avandi bien basala examen oyo basalaka na mutu kitoko makambo nyonso mwana azokende na ye bien epuis mwana na ye ya mwasi abota mibali siko troisième mwana mwasi bandeko na nga mwana azokende na ye bien kamarade naso bakaka ekobanga te nganga wana pe azoloba ne kobanga te marabu ezaka bongo ntango kobotama moko akokoma oyebi bama na badeza ntango mosusu inane mwana okokoma na ye na baretard obie boy obia kobotama bana bababa obie balobi autiste wana bayebanaka nano na kati ya libumu te soki abotami abandi kokola nde yaka boye na boye bazoka konorie espoir ti na ndenge mwa moso na 9 mois kokaka te aboti mwana na mwasi mwana kitoko
Mais ye na mobali konanga yo mtoboti mibali mbele kobota mwana mwasi mais yo sikozo baka nini ke mwana nazaka kizengi papa nganga na pesa ke ba mai acha na kacha ba kosokola mwana kosala boye bazoke na ba docteur ba otala matoi mwana za bien batali boye mwana za na ye bien inane mwana tamboli bande ko mwana komi na 2 ans mwana bien ye mbongo handicapé bapesa kaite atomboki pona futa kinganga wana mbongo ebele ba marabwana ndapesa ke ba mbongo na ye ba mbongo apesa kana ye mobali mbongo mobali apesa argent de poche mbongo azwaka ya bana tout akoma ko pesa na ye sénégalais bandisiko ko menacer sénégalais wana binso tsaba mbongo nanga mwana bimina ye normal abandi bitumba ko zo sala ba désordre bandi ko nanga sénégalais amoni moyete abengi mobali na ye ayebisi siko mobali ne vérité nyonso to mobali na ke tipa fi wana camarade na ye bakanga suki bandi ko gangela bangoka abi etalinga na nini soki mwasi no moko azo ko envier ngai ngasiko etali ngai na nini bien bon mwasi oyo ya ngai azwa ko insister to bota nzoka de pona to bota kizengi bandeko nanga bolobi nini na ndeko mwasi oyo insensé mama na biso oyo insensé na kati Angleterre est-ce que mwasi aboye atikala kana mobali oyo bolobi nini bandeko na ngai tozokende wapi mais ndeko mwasi wana asambelaka na ye aza na pasteur na ye mpe kaka na kati ya Angleterre awa chaque dimanche bakendaka église na mobali na ye nzoka ye na nsima akendaka na ye koenvie mama ya bana misato ya bakizengi epuis asengi ye abota mpe kizengi tala niveau mwana bato abimi na ye kizengi te papa wana ya nganga amoni désordre eleki kobenga lobi na kofundo pa mobali na yo abengi sikoyo mobali ne ayebisi ye vérité atindeli na ba audio boyebisanga botala makambo oyo tozokende wapi na ba audio wana donc eloko na oboya ata mosusu kobimisa ba audio ezake parce que mama wana kangaka suki mongongo na ye mpe eza na ba audio wana ekoyeba na bato ebele bakangisaka suki epa na ye eko bakozala dessus botala niveau yaya atozoke kankisa suki epa moto tia na mabondeli toyebi te tozokende wapi toyebi te nani azosimba motu na yo atuka bandeko na ngai botikala malamu tosololi tokutani bakala mingi te na balive na biso tobanda tokopartage mpe lisolo oyo toyoka mpe bapapa sage bamama sage soki bakoloba nini na likambo oyo antuka bambote ebele na bino nyonso tu bosepelaka kolanda nga na ntongo bagros bisou na mama Emilia vraiment mama Emilia mama atunda sagesse mama malamu akabatala te mwana mwasi wana bambote ebele James da Costa papa leki ya bana bien signé oyo asoutenaka toujours biso ya mwasi anima kwakala bambote belé essaie de pas na mon cou mon nez bambote belé mama Congo mama politicienne bande konanga ba oyo lobby ba kokoma ba ministre na kati ya Congo ba mama Congo wana voilà et puis tokeina HM ya yo kamata bizu ya mwana kati ya Allemagne donc tozaka kaka kokoba vraiment bande konanga ba gros bisous na bino tout bino nyonso tout ba Queen Mada bino nyonso tu ba Linda bino nyonso tu ba Poupée Barbie vraiment bino nyonso tu ba ndeko na ngai ba Lola Paradis ba SM Fight bino nyonso tu ba ndeko na ngai bino nyonso tu ba mbote belé je vous love donc ba Patrick na biso Mobutu donc boza ebele bandeko nanga obo soutenaka nga ata na ndenge nyonso tu bozangaka te botiaka ta na bino ezala mama leki bolobi mama leki bozokoma obeti mabe mama leki obeti mabe bozananga kaka bandeko famille ezalaka ndenge wana famille ezalaka ndenge wana mutu balingaka babwakisaka ye te me basungaka ye akende liboso mpe achanger direction alors bambote ebele soki voiture na yo esili frère obwaka yango te okende obongisa yango mpona bafrère ezonga eza ndenge wana soki mama lenki asili bafrère bosala tu bomema ngai epai ya mécanicien alors bandeko na ngai live together yesusu na ndenga kosakana te ndeko mobali ozoluka mwasi yaka na lombango bengala danoise na 0044 74 59
62 52 17. Boya ebele bandeko na ngai na live together oluka mwasi ya bien mobali ya malamu yaka solitude eza mabe ebomaka appétit fait okoya kokufa pamba alors que basi bazali awa mibali bazali awa ya malamu bandeko na ngai commissionnaire à bamabala je suis là. Voilà, Naomi Nabino, on appelle ça Rich Boaz, c'est la danoise. Boya ebele, si te zakaka moko, live together, original. Boke banaba copie, boke banaba copie. Venez, venez nombreux, venez nombreuses. Ah, tu vas trouver l'homme de ta vie. Voilà, la solitude tue, appétit fait. Boyoki, gros bisous, botika la malam. Tomela moi jus, lelo na tongwa lelo, ezakaka jus, juste pour na ko sokola, ko désintoxiquer. Voilà les mots, ko désintoxiquer le corps. Check. Botika la malam, gros bisous et tokene misala. Tokotisa mwa mbongo.